www.potonapoto 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 www.potonapoto. Merci les amis des www.potonapoto. Il y a mon boss, grand boss, Lamine Donvo, Moussaronankolo, RC Soda. Il y a Makasi Mboka ya Congo, donc Nabarisango par rapport, il y a Mère Flossi, belle Flossi. Motema, il y a journaliste du Saint-Esprit. Je confirme donc Maman Davina. Donc na pesibino ba mbote vraiment Adam Seluzolo moi na suka ya Nzambe moi na suka Nkolo pa popi na bango ya boyazala te côté na bango donc toujours pour na resangisa bino biso na bino do poto na bino bato zotala biso partout na monde donc je suis là vraiment avec force. Adam Seluzolo asa musala je suis bien na bandal Chibangu et pardon na bandal Kimbondo précisément na esika bozomona na simananga donc je suis na 3000 ans espace oyo bana pote belé ba se retrouver awa tant bazoyaka na ba vacances tango ko solola donc awa eza place kolonga ba stress donc na yo ko solola na artiste comédienne Bijou la reine oyo bana pote boyebi lisolo zo beta ma balobi lisolo na partouze lisolo ya commerce ba fille il y a théâtre ba fille donc trop beta lisolo na ye parce que tomoni internet publication salamaki Bijou la reine a commis na yeko kababa fille a commis na yeko te kaba fille a commis na yeko sola na fille donc et puis to sola na to ba pourquoi vi wana sokeza ya solo te da lokota to yeba ngona émission oyo donc on sabe na commentaire rebellé parce que madame Seluzolo colère de quoi contre qui a boyazala te côté na bango beauté fait la dire merci image na Paris na moni se souvient na Vikindwalu venanga na Vikindwalu motema ya mère Léonie Mia la Malila oncle nanga na pesio mbote wana susu na moli le susu dans na mona susu Didier Mayabu balobi lumière à Paris il y a Rita Zalo car ya banki donc bino pena boza pena ya biso ya motema donc Rita Zalo donc na moni vraiment yo pena car ya banki quoi isu na mona le susu vraiment ya biso pena donc papi Mayabu balobi lumière à Paris to kota na kati to sola vraiment na kobosa na te pena na moni pena donc Sandra Mokolo Bay Dorcas création kuna pena donc bandeko tu oyo basipela kosala ba bijou ya occasion da ba bijou occasion bo contacter vraiment dans Dorcas création na Facebook kuna bo mona pena bo sa pena ba kano ya ba makambo tout donc to kota na kati Herman Emporio fin Kota na 4 check www.potonapoto déjà à l'intérieur il y a 3000 là Bijou vraiment l'ancien avenue ya manga vraiment donc to kutani lisusu olingo tika ngate surtout na actualité donc nazala toujours yo na resepela to vanda tina kuto des choses bien assises donc bilele ah Bijou olia et surtout na musala kopo bandi oyo ya sika o biso to yebela kyote oyo comme kotsa bala Bijou na pena to sola bana poto Bijou la reine na nosaki libanda je suis déjà avec Bijou la reine hier ba koyela nga déjà romela ponga pena mela nga ensemble na Bijou merci avant de commencer ndé na sala ngo toujours merci bo excusez nga pena Bijou mbote Adam Seluzolo mwana suka Nzambe mwana suka Nzambe biso na osusu po ba biso sala ba scénario ngana ok to vanda pe parler morote ce que scénario ni lisusu li olandinga na 3000 ans na bandala. Merci vraiment Laura yo mo pe ce que je comprendre que maman eza par rapport nde toyo kakana nde pe to
tolobaka vraiment na yebite Bijou la reine na ye mingi pour na actualité oyo ezobetama lelo na poto ba fanatique na yo baza dessus bandeko na yo bazaka libanda ya mboka baza dessus communauté congolaise na internet na minute oyo baza dessus na yebi pe sikoyo bandeko na biso pe ya club 3000 oyo ya boss Nico Yambu ba pe ba dessus na mosusu Gérard Riki Kipande aza dessus Gelor Nzila pe aza dessus par rapport ya mambo oyo ezoleka na poto lelo na internet. Bijou la reine yo otiki théâtre o changer copie pour nanine. Copie nini Adams. Lobanan otiki théâtre. Oh, ngana otika théâtre ndeni Adams na biso nga Bijou la reine musala nga théâtre. Oh lelo bébé nga Divan Kilimal akoti fasik moi nga liboso na parent na ça bino chaque fois nga bomba bana nga te na parent moi nga akota fasik na musalo ya théâtre moi nga Divan Kilimal donc ça Kilimal comme na 6e donc non naza parent na musalo nga na ebo bête ordinateur te na yebi musala mususu te Bijou la reine yeyo Amanda Feza na papa na nga pesa za na Suisse kuna ba yebi ke non musala Bijou la reine Kilimanjaro miko na mama prophétesse donc na mama prophétesse soko ye na milimo mabe na sambele liyo milimo elongwe soko botaka to kozwa bana soko ye ko lukela nga rankine na tiolo boko milimo mbindo kei musika donc mama prophétesse ngayo Bijou la reine cop oyo changer za ya mabondelité mais dans le vraiment nga na osa musana na bana poto ensemble parce que balba na solana yo pona marambo yo avant de commencer bo excuser nga moi 2 minutes nazo bimisa photo moko donc photo moko za capturer ya marambo oyo Emporio Hermane zoomena no loko yo zoomengo nano evanda bena bien na caméra na yo na Emporio et puis Bijou a expliquer biso réalité ya makambo oyo eza ngate mais eza constat bana poto basala ki bamoni makambo oyo Bijou osalaka en dehors ya théâtre alors tokolinga vraiment toye bango vraiment soki vraiment merci c'est bon OK Bijou tanga na makambo oyo moko conversation est ozo reconnaître ngo na seki vraiment eza pasi po ngai Bijou la reine naza responsable naza na baleki na ngai ya mibali baza na basi na bango ya basi baza na mibali na bango donc je suis le nez de la famille alors babuzoba oyo en tout cas nayebi yango pe kutu te nayebi yango te mbali boso pe na mona yango pe na ba téléphone na yo donc naza dessus Bijou la reine oza dessus est-ce que oh eza Facebook te mais eza WhatsApp eza conversation WhatsApp ba capturer donc eza na moto bosola ki na ye azo proposer yo oye la ba fille ba bimana ye y compris na yo moko bosala partout donc partout c'est-à-dire que nga la kozwa yo na muninga na yo pe na sangisi bino na sui bino na nui moko donc bana poto ba moni ba capture oyo balobi eza yo muto sola ki na mutu moko bo Adams omoni to solo la biso toza ba na okolo ba toza ba vedette zo comprendre toza leti na la pa ki na okopesa su ba numéro na ngana ba émission te parce que ba numéro oyo mutu mususu akana na ye yo alinka abebi sa réputation na papa maman soki papa soki leki soki ndenge ni na koloba Bijou za responsable naza na famille nanga naza na bandeko naza ba ya nanga na ba oncle na ngai donc naza na posa bo bebi sa réputation na ngai te nga na Bijou la reine naza boy naza ndumba te naza penza mwasi na kati ya basi o ke non apesa ka bana nga éducation nga penza na kozwa mutu to coopérer non pour ni salité eza salité eza bêtise donc okosa ngo te tibo kilo okufa pe naza ndumba te so naza ki leti ndumba na osangisa ki ndumba na théâtre wana nde mususu mais nga na sala musala nga théâtre tangu yo zo benga ngai polo baba n'importe quoi wana yo mondo oyebi parce que nga na yebelo morote nde naza penza bwana Bijou la reine Kilimanjaro mama prophétesse
suis responsable ya ba bêtise oyo donc na mona muto azala kwa muto moko atanga te parce que muto oyo atanga oyo arezonaka akosa mambote donc ozo fula na onga te mais ozo linga na ebite soko lukani Adams na ebate so nga bijou la reine na sala nini na ebate so na sala ni liboso nanu nazana nga na point no na ke na nga mam na nga ba spectacle na biso na ba 7e bagarre na be bakata to mona kaka oncle ngai Patrick na pasteur Amos pasteur Amos na Suisse kuna abenga le binanga mais mamni nga nazo yoka babi oyo kufi mutu moko akomi na nini na site na ye alobi ke no bijou la nga na kufi na malade ya muke o lukaki obomanga mais ozo mona nga kaka na siko lingo sanga ni seke na moni faut tindela nga babandi babomanga bakotela nga na ndaku parce que o lukana obomanga panzanga sango na kufa bato balela balela yo obokolela nga bana nga te obokolela nga bana nga te baleki na nga na sima obokola bango te naza na mama te na tata te meli kam nini na ngai olingi nini nga bebisa réputation tina niveau nini mama to ana bandeko tozana ba belle famille quand même faut respect zala na bandeko be na poto banto musiala ba vient nga adrisha motomètre na Luanda wana ba Sébastien Kungwati ba C8 ba omo ke ba bato minene penza ya mboka oyo penya omoni pe ozo solo ba Alpha Mavuba mukonza bandal ba vient nga to solo la bien ba o ba soutenir bijou la reine ba yoka nga na bêtise wana bolingi nini loko so boma na ongai zelaka mukolo soki pe na koma mikwae oya otanga na cimetière soki pe ya nini na mambo ana en tout cas na zango gentité na nango d'accord te en tout cas na ebité nde na oloba bona ebité soki za ke no ozangi no likamba osala ovandi no ka komba bijou la reine eza nini pona yo en tout cas Adams naza dessus. Merci bijou la reine nalingi peto ke no pena malembe parce que omoni conversation oyo yonde moto fola ka biso clarité likamo est-ce que za bongo to za bongo te soki to ko za téléphone na yo to comparer ba conversation oyo za awa to mona na oyo ndeko wana pe est-ce que ozaki d'accord na proposition na ye ya partout abandaki lisolo nde nini et puis bosukaki na nde nini soki to ko kena pena bongo bana poto ba mona vraiment la biso na téléphone na WhatsApp na yo et si singa maele parce que batu musu to solo na bango atepe longité nzambe na ngai Adams na betena loba nini na sande ni po azomona na epete na ebi epete donc na ebi ete yende lokwa yebi nga bijou la reine yango wana kaka na ebi te so mutu ni na sima na ye to liboso na ye donc yaka pasi mulongo za numéro ya Kishasa eza muta Kishasa po boloba ko bata poto mais numéro wana to mona ko za numéro kin do so na muta kin po bata poto basa ba vantir est-ce que za muta poto ya kin asola aventure to za muta kin kaka alinga salir yo je ne sais pas yo moko muto soleil na ye bozo peta ko benga na téléphone pona ba mambo to zwi na zwa ta ko benga mutu na téléphone te ndezala ka ko fungoli na yo kaka omoni bonjour star bonjour bilo moi bongo répondre tout na oza nani ponga Adams na moi ba biloko yo na linga yango vraiment te omoni moto to yango yo na invité moto zala na ngopota msu ndeko lo moka kenda oza na numéro na été donc moko boye moi distraction vandi na yo ke non o vanda kaka ke no pongai na bandoteka naza na boutique te ya basi nazana na ebite ligablo te pona bandoki kozo basi yango ya ndenge ni et puis na âge na ngai mama yo ngo tchanga na âge nini po charge yo lingo pesa nge leki kilo na ko mama kisasa na mokili te loko yo luka nga ba problème en tout cas sala mokili na yo na bena ndeko amporio yaka lisusu na moni ba conversation ngo numéro ngo bandi boye. Pourquoi tu as menti sur la mort de ta maman? Répondre salut toi. Répondre à comme ça lol bijou c'est qui sur ta photo. Yo répondre ozana posa na ye. Abi oui eza masolo. Répondre les sous tapo à comme ça coucou la reine fungola masolo ko yaya. Wana ezaki le 30 juillet. Yo siko komi tindelanga crédit na bengaye. Atunio avandaka wapi? Yo lobi et puis kombo na ye nani yobi okoyeba kaka mais to mona na kasi ko la reine naza na posa na ye est-ce que bo koki ko rejoindre ngai oko sepela naza na hôtel Béatrice
yo komi yo kombo na yo nanu et puis nasengaki yo crédit pona benga ye oboyi ebongo tokoya kuna ndenge nini soit otieli biso transport na crédit. Yalobi, écoute, prenez tout le dé avec El Taxi Express et je vais payer ici. Je vais passer une nuit na binomi balé et je vais payer nyoso bokosenga. Mon nom c'est Ige Ngwanda. Pour répondre, yo nalinga kabuzo bate s'il vous plaît. Atunyo nanini la reine. Yo lobi, pourquoi me prends-tu n'importe quoi? Wana yo mutolobi. Pourquoi tu dis cela? Au fingi imbécile. Bon, la caméra. Yo lobi, ya lobi. Oh, qu'est-ce que tu as? Yo répondre, je ne suis pas du genre de fille que tu penses. Au comment en français? Ozando kinasuka. Yo lobi, qu'est-ce que je? Ya lobi, qu'est-ce que je fais? Après ya yo lobi que nazalaka. Nasalaka sale blague wana te ok? Yé a tout quelle blague? Yo lobi, tu es sans manière, plus jamais ngai. Plus jamais ngai après au fingier mito. Yara pena ozwango pena ndeko ngai banda pena awa moni zoomango pena to banda pena likolo to kita na biso malembe. Tu vas bien? Nakata caméra c'est bon? Tout là sera bana poto hein? Voilà. Oza bien? Romona bien, na roleka malembe. C'est bon, et que bien, botanga, vraiment binomoko, bana poto, botanga, bomona ndenge ba conversation zo kende, bo bandelo bina mbale belé botala pena, et si ka basuka kina bijou, o bino bomona ki na Facebook wana ezaki ndambu mais bachaki nyoso te, botala vraiment ndenge bijou la reine a répondu que kota suka, mais na Facebook to mona ki yango te na suka wana. Bozomona donc bozomona pena bana poto na bana mokili mobimba ndenge bijou akendaki na masole suki wana donc bota pena ndenge basuka ki vraiment bijou aza du genre te si je comprends bien par rapport il y a ma message né asuka ndenge akomaki wana c'est bon. Merci bana poto ba moni bijou ndenge okendaki na suka parce que ba monaki ndenge bakomaki basuki seka conversation place moko mais tout le monde se connaît yo pena ndenge bokendaki na ye pour na yo pour na soigner image na yo na bandeko batalaki ba mona ba publication na. Qu'est-ce que tu peux dire à propos il y a ba bêtise à modèle wana? En tout cas ça bêtise tant on nga na oloba na responsable jamais na mwana ngai ba yoka ke mama na ye ponga alisa bana nga mbonga masumu te bana nga bana papa na bango mongali ya kilimali o eza musana nga na salaka major zolozolo aye abengi ngai na sali musana ngai afuti ngai edoka yungu titi kalu dans ba producteur nyonso armelu baroya babenga na sali musana nga na futi ndako na nga na lesi bana ngai o nga na suka yango wana mais oyo ke no ngai na sali boutique ya basité basi yango ya ndenge nini na sali atelier ya basité donc ngai soki bo babi na komo teka basi na bato poto mais on normona eza numéro et puis atie photo te eza numéro ya Congo ya Congo na biso awa donc mutu mo boye kaka lukane soto tali penza bien soto landi penza bien mutu mo boye kaka azwa numéro na akota na kaka pasala nga basalje alors ngape naza imbécile te naza pe variété na yebaka kosola na mutu parce que na yebi yo te na ko panza na te ngape naza ba fio te ke no bimisa libele ngai te po na yebi te to banda musala ba tevo banda kala na yebi mabena malamu alors akozwa nga na babuzo bate na tekaka basi te mutu muso akoza na sentiment na ye soka meli bilo na makasi soka craquer na ye amone loko osala te abi tika na sabu mais ça n'importe quoi. Faut boyeba kopesa batu valeur soki oza mwasi naza ndekolo mwasi soki oza mobali oza ndekolo nga mobali mais pourquoi okosa mamba bon okosa mambo ezanga tina na ebite soko tekaka ngo pozwa mbongo to sani na kombo ya mutu nga na muluba muyombe na bota mamongo alors ba blague te na kombo na nga na esa bandeko na nga poto
baya na nga banoko na nga batanti na nga bafanatique na ngai tinde bazana bazoyeba o nga na oloba et puis bayebi ka muto alukela nga ka ba problème e bandi lelo te e bandai ke na kufaki e comme mama matanga donc mama na nga kufi donc na koloba te ponga na botama na caméra te na koti musana nga na caméra donc moins de likambu boy faut caméra ya na yebi te so bomona ki ngoma be boloba ba n'importe quoi mais moyen ofinga ezate pona yebi yo te yo ndo yebinga soki nga na yeba ezalo wana zo swana na baba alors il faut mi bimisa ke ngaye yo soko za mwasa tembe mobala tembe o mi bimisi et problème te mais koza na simate to soki oza liboso to sima nga za nga na ba colonel mo pepe service spéciaux na nga na ba colonel Manix na ba avocat na ba maître Koko Kayuji kolukela nga problème tina niveau ni mi bimisa comme ça to yeba naza nyongono combien soki pe nazwa mobali na yo au lobby pour na comprendre yo te mama soki pe papai soki pe kolonini soki poza ndundu soki poza mundele soki poza donc nazo yeba te genre na yo parce que soko za muto yo tango raisonnaka mais okosa ba bêtise te za ba sotas. Merci vraiment venanga Vikindo Alu bo comprendre mambo ndenge to kenango Sandra Mokolo by Dorcas Création, moi je suis à Salara bijoux, il y a occasion au contacter quand on a Facebook, donc on a maintenant Dorcas Création, aussi on a bijoux, il y a 18 carats, il y a banding bolingara vraiment, il y a or, il y a argent, tout pour contacter quand Sandra Mokolo Dorcas Création. Nous nous souvenons Didier Mayabou Lumière à Paris, il y a Rite Zalo Caria Bank Zalande Rite Zalo Anja Kimbe na Rubara Rogara na Rolembara te poto bande on biso sambino do matro donc bande on bazali José de Londres zali wana na benga heno kwa bananga Ansluzolo bazali wana ba yana nga Jani apo donc bande on nga bazé belé bayebi ke bijou la reine bayebi comportement na ngai bayebi comportement na yebi te to sa ngo ka film porno to ni parce que tangu yo zo linga basi mi balé et comme film porno ponga na mambo anate na yebi makambo anate o yo zo lingo kotisa na mama te na papa te ko lukela nga ba vie anate atoye na million tam su yo kanisi ke non nazangi na likamba oloba mais nzamba limbisa to mona na un jour mais to oyebana o moi ça tembe bijou la qui manja maman prophétesse bimili mon ami nyo soto ma bien azo pa milango vous comprenez donc ngai na pesi papa la ngai apôtre Gilles Bumba Makiengo ponga pe na sambela l'église du Dieu créateur Dieu de sikatenda na mini Congo wana penza na ngaba mini Congo 64 soko yiyo kokuta ba mama Jeanne Busa wasa donc on mona ke don naza mona moko naza pa pasteur rebelle ba prophète Josué Kabengele donc naza basala nzambe ebele ba yoka ke no nako luka nini po mutu wana za nani osala nini na mboko yo poka ke no oya pona basi mi balé ngana tekelo basi mi balé to na ngangai bijou la ngai Kilimanjaro papa okosi okosi penza okosi na yo okosi sopio et sopio en tout cas sala mokili na yo poso olandika mokili oya biso ma toto okuta na yo. Merci bijou la reine nazo kenanga pena ko chité déjà na élément on a lobiso belete pour Adam Suluzolo mwana suka ya nzambe yeso abota matikela ngai mabele na bité ba Fredi Akimbe ba matika songo bazaka ba kantia minemenga mwana suka na bango ya nzambe sikoyo vena ngai stage c'est que les nationalistes l'introducteur de Vivienne au Stud en Europe motema ya Laura Mabiala na Londres na boka bien nga pena papa chéri à côté kuna dona boka libanga nga bien Amanda Feza na pesi mbote na vie nanga do papa na biso pena abe bondo motema ya Amanda Feza ngena lobalika msusu omoni ke bozo bolinga bo bebisa réputation na biso ba fille théâtre pona nini bo jija biso na bandenge belé tozaka na basida tozaka bandumba tozaka mambo belé bomoni ke zo simba te bandeko na biso ba baleta manda bala vana na mobali na ye tangu siko beau frère na biso azoyoka ba mamba boy bozo salir biso pourquoi bolingi to sa nini musala biso théâtre to sexa bino to edikara bino
biso tozala kwa ba pasteur na soki nga naza prophétesse nazo leka na TV nazo koteya na banda kunyoso bo sepeli te bo monyo ka mabe botika mambo wana botika so boze belé bo sangana bo panzana conseil kana opesa binango. Merci mère Flosibel motema Lamine Dovo Mosakonokolo journaliste du Saint-Esprit. Papa Lami na question mbote papa Lami Mosakoli Ankolo o bijou la reine yo yebi kutu balemba depuis balemba yo yebi ba comportement na ngai donc on ebisa batu bo jijara biso te elingolo bateke no muta sa ka théâtre nde aza film ya balabala non to uta na ba famille na uta na to batu nyoto bazana na balabala na baza uta pe na ba famille mengai naza responsable na uta na famille baza ba responsable ba irresponsable te alors bo perception moi valeur wana et ça biso bien ozo mona bo perception valeur po biso pe to linga bino sans bino moyen te ça biso pe moyen te alors to linga bino mingi bo perception valeur to zala pe na posa to zala na ba belle famille na biso bande ko na biso to zala na bango malamu eza malamu te papa nanga Alpha Mavuba mokonza bandal Alpha Mavuba mokonza bandal donc va bi prêtre ba prêtre oyo o bakanga mitema te bisanga nga za bat lokwa ba Alpha Mavuba mokonza bandal obengi ye mbala moko asololi asololi et bon sikoyo bisanga na ke ko sa ba n'importe quoi le nom de Londres c'est dégueulasse. José de Londres na pesi ombote noko abana na bosante papicho honorable papicho bamenga na pesi ombote belé Yves ma il faut autant kaka Yves Pambani na pesi ombote belé moi na poto ya solo donc à peine à 3000 ans tous na boss boss nani Nico boss Nico Yambu gérant Ricky Kipande Gelor Nzila na bosente toza penza na kati ya banda séparé boyo kaka na club 3000 bambiso kitoko donc kitoko makasi bana nga divin Kilimal donc kasa Kilimal Fanny Odia maman na winner préfina après-midi minimbu donc Fanny penza première dame on appelle petite sœur na ngai moi c'est libala siko ba yoka siko ya na bango akoma oteka ne ba manzele esopi bino esopi bino fort. Merci donc ngapena aussi ça pena pona oloba Sarah Chikita don Béni de Chicago vitamine d'amour na katia Chicago na pesi ombote Nicole Vangu 100 kg de vangoulé na pesi ombote malgré tout mais bon on est là quoi donc Zida Show nga pesa ba camarade nanga Zida Show Zidane Zouzou na pesi ombote belé na pesi Gabriel bambote belé wana ba camarade nanga Zena la guerrière na pesi pe Souza mbote ona bosani alimbisa nga parce que boza rande belé boleki nde belé na pesi bino nyonso ba président nyonso ba groupe na pesi no mbote belé boyebi mwana bino toza matanga président météo le qui a sans souci a ko kufela actrice na Nadine. Donc, le lobby est les 15, les 14, et le lobby les 14. Enterrement est à samedi. Oh, alingara président météo. Oh, alingara pe biso poto sepe sarabino na musala to sala kaboya to lele. Babi place à bisengo to sepela. Place à mawato lela elongo. Donc, naza eloko lobate. So na beta ki libaku ba fan na ngabo limbisanga. Ma mère na Londres, ma mère na Londres. Oh, a solo laka. JC Kula, vilanga JC Kula ya bakula na pesi ba mbote beye na kati ya Londres na bosente vilanga Adrisha motomètre ye penza pangsa penza boye apangsa penza mutoka bijou la reine merci penza donc nani na bosente Anto Musiala veut dire que Anto Musiala depuis président na mangwa ou maître pai so ki lelo bijou la reine penza boya comme na ba menace boye vient na nga yo yebi baba ki tala mafuta idéologie ba pola la bango ba ondimate ba pola raka ba pola ra o bijou la reine Kilimanjaro mama prophétesse donc na telemeli milimo nyonso ya mbindo kati na ngai boko kangate Adam Sulzolo, c'est un scénario. Merci Emporio Herman vraiment pour na ba image qui toko yo na ebitena sa anonini era Ramsès prêtre mbote na moni sub michonga de canonisation mbote Anseluzolo
Fantomas, il y a théâtre congolaise, Mbote, vraiment, Mike la Duchesse, prêtre, il y a José de Londres, Rite Katondi, Lubanza, Irène Kidi, Makiese, au Bozier, na pesi Mbote, Bijou Embi, aux yeux bleus, na pesi Mbote, na pesi Lisusu, Maman Abotanga Moura Dame Silozolo, Maman Fatou Bouka Demol, na Montréal, Mbote, Maman Antoinette, Mbote, na pesi Lisusu, Maman Toussembala, Maman Motema Boboto, Wapi Mbote, Herman Yaka vraiment pour n'attendre vraiment Moutoyo, la mine d'Ovo Mosakol Nankolo, ya mère Flossi Belle, prêtre Makas, Joël La Fleur, Maman na Jonathan Diatabao, na Otango Makasi, Loris et la Congolaise, dans la Congolia, Malolo, na Paris, Mbote, Maboko Banki Tendai, Mbote, na Peso Mbote, na Moni Lisusu, Maman na Ruben, Nina Chou, Zela. Biso, vient à Biso à Solo la Comoni. Biso tozana ba vie mo bo tango oso na ya fungolele motema. On a payé Maboko Bank Tendai, osa musana e. Donc batu mususu bazo kaba neti bakabite. Mais bango penza bakaba ba biso esilo ye na yo. Maboko Bank Tendai. Donc so rapesi ya bilobi yaka neti vient à Biso Alpha. Mavuba mkonza bandal babi bandal ndeza ye ba 45 ans déjà, c'est bon. Nina Chou, la grande dame de Londres, Maman na Ruben Hotel, Mbote Belé na Pesio, beauté fait la dire merci, Maj Moutoya Freddy Akimbe, na Pesio Mbote, na moni le sous Anastasie Aloua, Balobi Afrique terre des hommes, Kalaming était trouvant dans un plateau impliqué en pour tout ça, Moussala et ça bien, Amanda la duchesse de Luxembourg, prêtre. Nassis n'a pas élément oyo nyo sadaki choqué na ba question nanga j'ai fait que mon travail madame ça le kamamutute Bijou la reine aza star ya mboka Congo quand il y a l'actualité na ye na moni na sololi na ye dans les bons à répondre nga tant on a cette émission na tangi komba mutute na lobi mabe ya mutute na tangi ba kombo ya batu oyo batala nga soko sepe na élément oyo au cliquer kaka j'aime et puis au partager singama tembele Panza les solo bandeko ba sepela bana planète Terre Madame Silozolo ya boye côté na bango bazala na bango na été ngamo naza na ngamo na suka nzambe Herman Amporio ayebi Akimbe Freddy mon ami ayebi Matika Songo ayebi Ange Akimbe Ange Akimbe 3 fois déjà na bandela sori Freda memela ko sangote Lukangata na Facebook Akimbe ngamona solana ndeko Ange pour modèle nazo solana na Akimbe Ange na yebite na sala nini Rite Katondi Lubanza dio yako bimisanga soki wapi Herman na lobi pe mingi na sisa na émission oyo pour na roloba boye Ben Rodal eloko à Paris ya Belgique na peso mbote Rodite la na lobi susu Renate Tubajika Mbote Belé namoni lisusu mama nanga penza Lioni Miala Malila Kalamba ya vie nanga Viki Ndwalu na pesi bino mbote pena bozala bien libota yango yo www.potonapoto 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 www.potonapoto